Mbote bandeko babolingo kaka ndeko mona bana bilili bokomona na bilili wana mama Denise Martina Strade akei koyamba Kalambai ake kopesa Kalambai ba félicitation mpona ordination et pe dédicace ya temple akoshishote nini na litoi baluba bagangi balobi Chibau mwasi ya motu bayambaka ye boye te bo tobandela action bolanda na bokebi balobi tolo na tolo bongo na Kasai mabe et puis pour une première dame boye te bakosola mama na litoi ere moko ntango bavandaki na bakiti mama Denise atenga Kalamba atengami akoloba na mama Denise nini basepeli te e bakongole nyonso balobi pour une première dame boye te ezali kitoko te ezali kitoko te ezali kitoko te bandeko babolingo balobi ezali kitoko te bandeko babolingo tolanda analyse na bokebi tokozala pe na besoin ya ba avis na bino na commentaire parce que kaka na makambo elekaka nde totiraka pe ba instruction et voilà donc Zahir Eziki et bakongole bamurmure bato bagangi basepeli te et pour une première dame balobi boye te tolo na tolo boye bakale mbele bongo soki sete bise et puis bakoshisote makambo na litoi likolo nango bakangami na nzoto pendant 26 secondes en tout cas kitoko te bakangi bamiso kuna bamiso balobi so bofixe bango bien regard ya bolingo bino boye bakongo Zambe na boya olatike mo vandina bo santu ozinga mina bajelo bakoyemela kayo tongo pe popa Zambe na boya olatike mo vandina bo santu ozinga mina bajelo bakoyemela kayo tongo pe popa MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandeko babolingo ezali ngai wa bino la gardien du temple la mifa na yana vidéo oyo pona lekana ko passer message moza important. Mais avant d'aborder ce sujet, on a une lobela, na ligne na attirer attention premièrement à mutunyo so oyo akolanda si vidéo oh pardon. Et soki mbunzo nange sepelisaka yo te en tout cas leka na yo ko commenter te na bondelio na bolingo na Nzambe. Et mais soki mbala liboso okutana na vidéo oyo tope olanda ngo sepela na ba contenu et na ko attirer attention na yo olanda vraiment la bokebi. Pourquoi j'ai dit ça? Simplement parce que biso ba blogueur, biso ba youtuber, biso ba tu ya réseaux sociaux, tope ba zuzi ndenge ba benga biso zuzi ya réseaux sociaux. Et belé ba tela biso toujours de mauvais œil. Pour na ba te belé ce que nous faisons ezalaka. Pour na koluka ba vie, pour na koluka ba abonné, pour na koluka mbongo, pour na kopelisa moto. Et pourtant ezana ba oyo bayaka ko bakisa pe un plus. Excusez-moi la famille. Na bandeko loba ebele balandaka biso ebele te balandaka biso pour une bonne cause. Donc na sens que ate ndeko loba mambo malonga tope ya motuya na landai. Et mingi balandaka kaka balandaka kutute. So akute na vidéo et aoya kaka po a commenter négativement aolanda kutute. Et aoye kaka commenter na négativement. Petit commentaire mo négatif. Et pourquoi? Parce que déjà batal rabiso na liso ya malamu te, ce qui est très dangereux. Neti na wote osala mission mona moyi awa pona ko kebisa pe ko lendisa baya na Nzambe par rapport au temps que nous vivons. O Bible eko benda matoi, ko benda biso matoi par rapport au temps de la fin. Comment est-ce que ba jeune serviteur bazo beba bako tika nzela ya malamu bako tanzela mabe à cause ya ba réalité na ba circonstances parce que promesse ezo tarder ake ko emprunter ba voix o Nzamba azate
ake kosimba fait étranger. Bizarrement, il y a des gens au baye na commentaire pour commenter négativement, mais baza pe ba chrétien. Baza pe ba serviteur de Dieu, bizarrement. Mais bato balandi na bokebi, bazuya motuya, basengi merci, pe basengeli nga losambo, nzamba batela ngai. Pourquoi? Parce que il y a des vérités autour bimisa, eza ko bikisa bato. Certainement, va pas comprendre. Na aborder sujet na ngai, Ecclésiaste chapitre 10, verset 1, Bible Zoloba. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Les mouches mortes sont infectées, mais en même temps, ils font fermenter l'huile du parfumeur. Même dans la sottise, on peut tirer instruction. Et Nini, vidéo, il y a la distinguée première dame, Denise Niakero. Ils ont circulé dans les réseaux sociaux na toile, analyse. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Et présence naie, topé soutien naie, et pas une passé à Maïkalambaï, ba câlin, bandeko babolingo, et ça les scandales. Ba tatuna ba mamu, kasa e ningani balobi chibaou. Pourquoi? Parce que balobi na culture luba et loko eleki et ça les makate. Moi si ya mutu okangaye na nzoto tolo na tolo, peu importe. O bozali relation bozana yango et okoki kopesa ba câlin ebele bongo te pendant 26 secondes. Certainement batangi je sais pas, moi j'ai juste vu namoni ba câlin namoni mais balobi e umeli mingi et du coup kalamba ezoko chichoter na lito ya première dame abande koloba na ye nini tolo na tolo bakangani na nzoto mwasi ya mutu bakangaka ye ndenge wana te. Balobi il faut kalamba senga pardon mwasi ya tout et ko sale mandenge wana te. Nous sommes sur les réseaux, to observaka, to salaka ba analyse, to pesa conseil, moi personnellement. Pour les autres, je ne sais pas, mais pour nanga, ceux na yeko lobela likamba to bala nanga ba yebise ke eloko na yeko lobela ya motu eza na kati. Bien qu'on peut blaguer, toko seka na petara père moi pétage, mais personnellement na ya réseaux sociaux pour perdre mon temps ndenge batu musu bakanisaka. So moto déjà tala on ali so malamu te to alinga kote ato sa elo malamu olingo te parce que alinga kaote déjà. Donc c'est tout à fait normal pour na batu mususu bazwa ngai ndenge bazwela ngai, mais pour na batu oyo et nzamba sa bango grâce ya comprendre o nazali à chaque fois mon anga ba sepela parce que ba yebiki a reçoit un plus. Personnellement na linga kapé na sepelaka na simplicité à Mama Denise, na pesi Mama Denise mbote bisika zali. Ba Congolais généralement topé la plupart ba Congolais belé to linga Mama Denise parce que c'est une femme avec un grand cœur. Moi je moi motema malamu na obongisa ku émission mona ba mikolezo ya na lobela sur motema malamu Mama Denise, une femme ozo sala mambo bela en coulisses na secret batu ba ebité. O ba misusu bazaki so asali moi geste moko boye ya charité to ya il faut mo qu'il mombe mon a payé ba que non maman première dame muto salaki, mais c'est pas le cas pour Mama Denise. To ana ba sango belé ya o Mama Denise asala en coulisses nzamba pambola Mama Denise. Mama Denise personnellement naza fan na yo na linga o makasi na linga ko mini surtout simplicité na yo na ya Fachi Béton. Ah oui, les deux deviendront un. Fatia na simplicité moko, on peut tout dire sur lui. Et en tout cas, ils ont le lourd moko oyo. Simplicité Fatia, il y a Mama Denise, il n'y a pas match. Mutumo akokai na ebite mokonzi moko te to président moko te. Bref, na kangi parenthèse côté wana. Na sala émission mo mikolo utoleka, il y a vidéo moko, il y a une dame.
certainement à camarade de maman Denise bazwa qui ne selfie moi vidéo moi mukuse ba notamment dans les réseaux sociaux abane okumisa camarade na ye et façon ya ko yambana na ya ko munyoso za na batu na ye aza première dame oui mais aza pe na ba oya ya kati oyo na libanda ya caméra bako seka bako loba na ba n'importe quoi et eleki nango esalemi mais na pia conseil moi na lobi maman Denise évitaka caméra na babiloko ya boye eloko eleki to pe eloko esalemi personnellement so nazaki concert ya maman Denise nalinga nayebisa ye te bongo te topasala yango te pourquoi car mpona kogarder personnalité ya première dame et puis mpona koéviter eloko oyo na lozolobela awa parce que Zahir eziki surtout bakasayen basepeli te batomboki et je ne vais pas dire nyonso o bat bazoloba parce que même Bible zoloba eza malamu te ko rapporter tout ce que bat bazoloba ya mabe pona mokonzi de père que soka yoki yango esala malamu te mais ce qui est vrai bato baebi o bayoki baebi loni nazoloba mambo eloba mi ya malamu te. Peut-être tokoloba ke Kongola mais sana koloba eza ndenge ya ba Congolais. Oui, eza ndenge ya ba Congolais koloba mais c'est possible tozala to empêcher koloba ya bato na ba maramu misusu pe ba koloba misusu na petit son bilinga la malamu mais certainement va comprendre nga il y a de ces choses là oyo et attitude na biso et ko empêcher bato baloba et surtout baloba n'importe quoi. N'importe ce non se faire comprendre. Vraiment, maman Denise, car on est na personnellement na linga ko mingi surtout simplicité na yo. Mais maman, tia ba limite na ba marambo ebele et boya yango éviter yango car pona obate la dignité na yo ya ki première dame et pona bato misusu pe bazwa nzela te ya ko raconter ba n'importe quoi. Et sali pasi et pesi soni pe mawa koyoka o bato bakoloba parce que eloko moko eleki salemi oyo ezalaki kitoko penza te pona première dame. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya nzambe oni masomo ya ekusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe esika nanga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu
bosantu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi na nga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evanzelo na yo yawe mabele enyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na nguya olatike mo ovandi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible. Aliwana yo tukomindela santu, lisekwana yo tukominde balongi. nzambe na nguya olatike mo ovandi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa nzambe na nguya olatike mo ovandi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladi na miso olengo bebi naza toxique grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. ezali na tata moko azalaki nzambe ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki lingala moko me komi nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien-aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te mpo milimo mabe ekotaka na ngulu me soki bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointersede mpo na nga na yo jésus de nazareth amen ozingami na bangelo